ingeta yenge kieno bambote na biso banso epai tozwami kolanda ya bino Tata Ngunza na kati ya Tata Ngunza TV. Topesi bambote na baindo banso ya mokili mobimba ingeta toza bongo kokoba bongo na nengwa to mama ya likambo na biso prophesie ya Mbanza Nsanda pamba te Fumu Kimbangu batika biso bani tikete batikela biso malako batikela biso mayebisi ligne de conduite à traçant et pour ya biso bana babango nde boko mona ete bangunza bazoko betumba na biteni binson pe bisika binson matondo mingi ya mboto pesi bongo bayenge bambote na tataki ya likolo na se pe ya biso motinda Fumu Kimbangu oyo wapi molimo neza ya kotelema eza kubundela bana ya Kongo pe bana ya Afrika loposo monde mobimbisika bazwami e baza bona kubatelama na bokasi pe na nguya ya tata na nzela ya Fumu Kimbangu oyo bongo batie bango e bazwami bongo oyo bazali bongo nzela ya bomoi pona biso baindo bambote pe bayengi na baibanso bali kokoba etumbala bika loposo moindo na biteni binso ba scientifique ba politique pe bongo ba spirituel wapi oyo tozomona susu ya biso banso bangunza topanzali bongo koteya sango la bika loposo moindo bongo akobika na nzela oyo ezali ya ye e na kozona kiboindo ni wapi oyo lobiko ezali ni axe central ya biso Fumu Kimbangu na nouvelle ère ye moto aye kolakisa biso volonté ya Père Créateur, volonté Tata Mokeli oyo elobi bango nde elobi tata pamba te Tata Mokeli aza na bokasi pe na nguya nde atindaki batindami na ye oyo bango bazokoba kozongisaka koya na olenge d'une manière d'une autre ya koéveiller conscience ya loposo moindo mobimba epai wapi oyo bongo tozwami nde bongo topesi bayengi pe bambote na bakonzi banso baza bongo kosala musala tata neteni bazwami ba bongo kobunda kotia mibeko koluka bongo bolamu ya population e koluka bongo kozala pe kobatela ba valeur africaine lenge banso bazali topesi bango bayenge pe bongo na biso baye nkango balandisa ngo bika loposo moindo oyo bongo isi basoso pe batiki etene kimopaya po bakota na kiboindo pe bongo bayenge boyiki mpiko pamba te bongo eza etumba oyo bundama na baloposo nyonso œuvre ya rédemption œuvre ya kolongola bato na obscurité na ignorance po bakoma baconscient pe bazwa destin vie na bango ezaka facile te ya salamaka musume makambo ya spiritualité eza pasi yosenga ngonga yosenga ba mécanisme mingi ya kotolama ya kofingama na badomaine nyonso kasi suka mailobi Tata Mokeli mailingi nzambe mailingi balongo lingi Fumu Kimbangu solo mtakotindika ngo musika zate e suka se ekokisama matondo bongo toye kokuba bobo mesano toza bongo na Mbanza Nsanda na prophétie wapi Fumu Kimbangu atikela kibiso le 10 septembre toza kaka kati na mobu wana pe bongo totombeli baindo mobu elamu biso bongo na kati ya religion africaine 132 ans na biso wapi oyo nouvelle na biso mvula ebetaki neteni ya Kongo pe Afrika wapi oyo bongo bandonge pe bongo ekumbeli biso mpepa malamu oyo nyonso etungisaki biso na periode ya ilanga kokauka yebona kokende pe mvula ntete ekuti biso pe ebeteli biso za bongo calendrier na biso ebandi nouvelle na biso ebandi to calendrier na biso ya yeto tole wa bongo ya 32 ans to ebongo na kokoba yango matondo mingi nyonso wana archive ezali tokolobela calendrier na biso mokolo mizali bongo koya kasi toza bongo kokoba na prophétie ya Mbanza Nsanda o maloba oyo ezali kino lelo kokokisama na biso ba diaspora pe bongo baindo na kati ya mabele ya Afrika. Fumu Kimbangu lulenge tote koloba ete batiki biso pamba tika batikeli biso bobango nde bongo mateya nde bongo ligne de conduite nde bongo ba prophétie
ya Fumukimbangu kasi pasi ezozala ete batelemeli baindo na eleko oyo ezozala baye bakemi na kimopaya po babungisi kiboindo na bango e bazwi kimopaya lokola kibo bango lekomi champ de bataille na bango baza kobundisa lobiko na bango samba yeba na badomaine nyonso de bongo etumba otozobunda suka na musi elonga ingeta professeur ya Mbanza Sanda tokobaki yango etoape kokoba yango elobi nini tokobi na eteni oyo elandaki elobi ezoloba na bana yebongo bakobima libanda pe ekobi koloba ete ils parleront toutes les langues des blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des blancs. C'est l'Obama. Ainsi, il viendra le poids des blancs. Nkuta Mindele. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne verront plus leurs parents. Et malbango yango toko décortiquer yango. Mingi kati na bango bakomona lisusu baboti na bango te. Bakoloba bankota nyonso ya bapaya. Et bakozala séduit. Bakokumbama, bakolingisama na nyonso oyo ezali bongo matériel. Oyo nyonso bongo ezali bongo vie physique ya loposo pembe. Et tokozala séduit na yango. Tokokangama na yango. Nde bongo ekoya kosala biso kokoso pambatisi lobama na yango awa. Et tolandi deuxième paragraphe na yango Fumukimbangu akobaki prophétie bongo toya ko décortiquer yango et akobi alobi il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Ça loba. Celui-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celui-ci naîtra un grand roi divin, Akobengama Kwantulendo. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, Kinzambi, pouvoir scientifique, Kimazao, et pouvoir politique, Kimayala. Ingeta. Ici, il Obama Makambo Oyo. Tozonga nanu tomeka kopesa pole na mai oyo Fumukimbangu alobela kibiso. Ezali pasi pe mawa. Baindo ba comparer mayele na ko répéter kola bana mike e ba kota nyonso ya kimopaya. Tokoma na séparation biso na bana boti libanda pamba te bana bayebi lisusu nkota ya kiboyindo te. Izo kabola biso na biso moko ya libanda do na bana na biso. Nde bongo balobi ete etoko kangama mingi na matériel tozala séduit na oto ezali ya loposo pembe. Et moto moyindo azotika oza essentiel pour aluka oza na mo artificiel pour eza bango passager. Et yango enyokoli jeunesse africain et pas tozali. Orieto yeto luka formation, connaissance, mais to luka oyo kobungaka. Et ba oba ki bongo kotanga et ba moni vie matérielle mituka, molato, bandaku, basi pe mibali et ba kena bango na kiboyamba et masanga pe milangwa et kangi jeunesse africain. Et c'est l'Obama, toza séduit. Au moins mutu asali vidéo mobimba représenter kaka ba bière, ba alcool, ba whisky, yazobina na ye et akanisi wana nde suka. Et aza séduit njoka ngongezo kende et ba loposo mosusu, jeunesse et ba race mosusu, bazo kota na connaissance. Et pour ba continuer ka ko garder suprématie na bango. Mais la jeunesse africaine, aza jeunesse aza plus la distraction. Ye kolia komela pone suka. Ikolata pona ye itungisaka ye vedi ya palata chaque jour. Et tant voilà cerveau neza ko tourmenter ko lukaka ilamba ko concorder ça pas to concorder que tu ko balana. Et baninga kuna bazuka connaissance bazo évoluer. N'est pas si ya biso bilenge et peut-être la politique ba bongisi la biso njoka biso ne ba test ne to bongisa c'est ne to imposer politique.
na moko mibale misatu oto kosangana tosali makambo na mboka na biso eko permettre eto entraîner masse pe masse wana imposaka. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Mais ceux qui voient le peuple wana azana ignorance ils ont comme voix à Satan. Pour nzamba ko sala au contraire ya population wana. Lelo na nyonso ezoleka na mokili motu ndeza distrait. Na bayebana kati ya mabele ya Afrika, na bayebana kati ya libanda na diaspora, ulenge se moko. Tokozala séduit na mokili ya bapaya. Peto kwa bongo proie ya loposo pembe e mingi bayeba komona so aboti na bango te. Malobana ingete yoko kisama. Tozo kufa mingi libanda. Et tozo masusu te na Afrika. Nzoka peuple Israël ayaka pe bongo certaine époque bongo na exode na Israël na Égypte. Mais lengo ngane ko kaka abimaka na banzoto ya basetre na bango. E bongo biso batuni biso kondama na libanda. E ba ekutu mingi babala ni na ba religion étrangère bazondima nzoto na bango batumba yango conformité na bokoko ya bapaya. Et tokozonga na nini na mabele ya Afrika. Il faut to fertiliser mabele ya Afrika na bantuni pe Afrika. C'est boyebi ntina na yango. Ndi pasi zosala biso yango wana ignorance kati na lobota ya libota baindo. Fumuki mbango ma lobaki utake pa ya tata na ebandeli ya prophétie na ye. Et alobaki bongo tata bampungu tolendo. Père créateur tout puissant, pesa qui est ba prophétie pour la race noire tout entière, et pour la mokili a prophétisé qui dépasse na biso et yango wana. To koy bongo biloko ko sakanela. Même bandi ko na biso botami. Oto benga ba nord américain. Ba africain américain. Baza maltraité na mboka otozali. C'est l'Obama na yango. Loposo moindo azonyokwa maza humilié. Esengeli bongo prophétie oyo etomona na lolenge ya kokima yango na lolenge ya kokota te kokisamela biso po esi kokisama déjà ni to koyebongo kosala biso jeunesse africain yambo liboso mental na biso moral na biso molimo na biso ezo nanu kati na biso tolongwa nanu baumbu ya dépendance ya ba spiritualité ya ba religion étrangère nde kozongisa kibomota moto moindo epe to kozonga lisusu na boyokani ya Nzambe na nzela bakoko pia motinda na biso fumuki mbangu ya fumuki mbangu ya église kimbangisi mais fumuki mbangu ya sauveur ya race noire otolobelela kiso to pesi mu Congo tata mokeli pa pesi biso mu Congo matondo mingi et tozo kufa mingi libanda to a mortalité ikoleka mingi se balobaki yango et to ba roboma ba indo na ba façon nyonso ya normal théâtricage to monya na maladie uti bongo koleka nde bongo prophétie bongo ikobaki tuke bona ko interpréter étape oyo ya ki bongo kolana to bandeli lecture. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Il faudra une longue période pour maintenir sa maturité spirituelle. Mais à cause de ma maturité spirituelle dans la religion nini. Donc il faut avoir une religion ancestrale ya bakoko na une religion africaine. Oyo wapi bongo e botem na bele Afrika, bongo ekambami na baindo ekolakisa moto mondo tina kozala na ye nde mokili na ye ekelamaki pe nde mokili na ye sengeli bongo etambolela. C'est un principe, il y a divinité ancestrale nabiso. Mais moi de lelo oyo a préféré dimanche que Nicolas qui sapato a sombi, jipa sombi, lamba sombi, costume a sombi et abina nembonda tia tokanaye afin de compte bateye Israël. Oza pays à xénophobie, oba bomaka batu atabana mikie samawa. Et mboka yosa la référence ya nzamba Israël, nzamba David. Oyo azo anyokolaki pe azo continue konyokola baindo. Il faut une longue période de maturité spirituelle.
il faut toujours la spiritualité ancestrale. Et ça, inévitable. Pour y permettre biso éveiller la conscience. Et permettre tout le monde à bon na lengi ya malonga. C'est ceux qui ont tiki à filika. Mutaro bon sa filika zalité. Race mon côté ekoya na bola mona yo. Ceux qui ont race noire ou lequel bola mona yo te. Parce que lequel ngo wapi. Il faut une soutien spirituel. Ne bongo ba ko wana to finga mkona mkolo. Et l'air ba kufaka. Et ba tiki corps physique mais corps spirituel na bango. Bon monte na bango molimo eza intact. Ils a plané na zone spirituelle. L'espace africain. Mais tu peux savoir mon Congo. Et bah quoi pour inspirer biso même quand tu m'as mundenge nini. Mutu ndele ko ya liebi ko inande ko nae. Et puis ceux qui ont été zappé mutu mususu kakate. Et makanisi wana ils a ko transmettre moi na papa ils ont kita et sengeli bon ils ont arrêt. Tout le monde a dit ceux qui ont été ils parce que même nature ça ko enseigner biso. Chaque mbuma to chaque fruit il y a une période nango ebimaka. Manga soka bimi avocat azofana azotala e balia bateka basepela pona e avocat yabiki ngapi na kobima. Tu es pas bimi tout de suite. Pai pas zozela e période. Soki asilisi safuta zozela e période. Mais boni biso bana na bato to lingeza la kaka biso e basusute. Ilulengo nande kimopaya. Wandi envoûtement mukona mukolo dimanche to kende kozwaka pas to kende ko bela bonzambe ya bapaya ndebongo faut maturité spirituelle et ko pesa biso maîtrise de soi ya makambo leto zone kati ya religion africaine na bokamba ya bonzambe na biso ya kiboyindo poza moyindo il faut la 100% noir au sein de la religion africaine poza africain poza moyindo. Et tout ça c'est alimenter coller bien ça baindo. Pe bongo to luka kola to lenga biso ya kiboindo. Et pe bongo wapi oto rozonga lisu na boyokani. Na nzambe na nzela bakoko na biso. Et le lenge to bongo ko kambama. Il y a un problème sérieux. Et problème ya Congo to Afrique, c'est un problème spirituel. To ko changer ba dirigeant nyonso to ko changer. Et ceux qui ont ba dirigeant révolutionnaire ou à sa population na spiritualité africaine et to ko mboate kakalepa le rôle Mao c'était un révolutionnaire ou à zone ça c'est qui révolution culturelle ba zone ici tout tendance yotaki libanda ba religion libanda zongi et ba tikla na bonzambe na croyance ancestrale na bango les lo fruit na bango ça positif et ba dirigeant africain le linga ba kotia ba loja ba paya et bah ça la nigne malonga pour la population. Lorsque la population a saisi opportunité, yo ko imposer ba dirigeant. Mais c'est ngeli yo ozonga yambo na kati na kiboyindo na yo. Ndi wapi oyo susu ozwa soutien spirituel, pe mapambo ni pe chance et utaka quelque part, il y a rien pour utaka quelque part, yaka bona lo poso mobimba. Ba génie créateur na biso. Otopesa mkongo ba ancêtre ba comme baza ba génie créateur o balana connaissance illimitée dans le monde spirituel bayaka kopesa kobotama ko inspirer biso mais to kati connaissance to kati relation na bango et mutu nda tikali bon lokola nzete bakati na racine na misisa na ye et nzete wana suka neza la banini akokoya kaka tane moinda koya kanikaka akomataka na commerce akokoya akoluka mbongo forme bima compagnie bapaya koluka akosala le côté akoyini kaka et akufaka sombinda ku voiture asuki ne kawana incapable de kotika ba usine ba industrie ba compagnie ba société incapable au tenir debout parce que c'est ça ko katana et même les activités ba compagnie ba société ezaya ba koko na bango bazo continuer parce que pamba te misisa na bango za connecté mais biso ba koko wana soki ba profiter ba tabongo to tala bango na sa mabeleti nde ba komaka misisa biso to ba nzete to tambo to la soudain na ba koko na biso mais ba pesi yo physionomie ba la kisio mabeke koko na za ndoki mais ozobelela Jésus pas za koko soka azo vivre to aza envie tout le ba benga ancêtre apena bana na e David ape koko apena bana oyo bakitani na ye eboni bakoka bayindo bazaka bande bazaka mabe
te eza politique ya kodestabiliser spiritualité africaine. Faut maturité na biso ekola kati na bonzambe ya kiboyindo ya molongwa na tendance na religion étrangère mona kiboyindo et mona bakolo ba santu exploiter partie positive ya bakoko na yo ya ondeza yo pamba toza na makila elongi etamboli elobeli ya bakoko wana ozui jamais koko moko mundele jamais koko moko asiatique jamais ozui koko moko ya Moyen-Orient kaka koko na bina mabota source ya bénédiction ya wana matondo mingi maturité na biso fait kola kati ya religion africaine et à comme sous balobi celle-ci lui permettra d'accueillir son indépendance matérielle donc tout loba so to zone ici connexion et to maturité spirituelle wana to considérer ça considérable ya ba valeur africaine et ko pesa biso indépendance matérielle donc to kozala na bosomi ya oza ya musuni libala eko nyokola biso te ekozala likambo te ya kosambelela misala ezala teke misala ya kobeta bakope ekozala wana parce que tokokota na monde ya fabrication pe création tokomi indépendant matériellement mais bochanger boza kolongola France CFA bolongola ngo eza kaka déshabiller Paul pour habiller Saint-Luc mate bozana na industrie monétaire te eboba mbongo esala magali bana ba industrie na ba bana maîtrise wana nte e boluka bosala monnaie musupe bosala bosala eloko te alors faut ko déraciner nani konani ko botisa ba génie créateur ya ba industrie ya ko lamba nanu ebende ya kosala na autosuffisance na tous les domaines nyonso ceux ba scientifique na biso ke bazomona kaka qui sont faire za moko Jésus et ba homme de science na bino nyonso et baza la région étrangère tous les dirigeants na bino nyonso baza ba frère monso baza ba loge ba paya et ba kopesa isengo nengeni ba kokaneni ke ba problème ya africain ça spirituel parce que ba kopo ba c'est indépendance makile tanga et ba koma na course au jeune na ba koma na espace ya Afrique wana bazo yima bazo tepa nana ko beila bango po ba ko pese mapamboli wana ba pese connaissance wana. Et Occident, malin qu'il est, et a instauré la classe naïe, éducation naïe. Vous avez ce mot pour agent principal, il y a qui boindo. Puis à ce qu'on alimente la religion naïe, binzam, beaucoup de prières naïe. Et tu n'as tête au sommet de l'État, bon, dirigeant chrétien, et bon, ça la en Afrique. Comme tes religions étrangères, il y a qui bon Afrique et kabole biso et de partager biso et ne bon indépendance matérielle wana ils a procédure mobimba poto komana wana akobabi alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin Kwatulendo. Il viendra avec les trois pouvoirs: pouvoir spirituel Kinzambi, pouvoir scientifique Kimazao et pouvoir politique Kimayala. Mokonzi yangu ya kubotama na trois pouvoirs politiques, scientifiques et spirituels. Akoya kubotama prophétie wana. Et pour mkimbanga tiki biso pamba tatiki biso malaku. Yato zakana lendo pe fiera fumu kimbangu. Atako kokoso difficulté kutana kina wana message ni tinda na parcours na ye mais à parvenir koyeba nde mklezo kende. Benga ba se prendre ye pe atiki sans trace atiki pe le côté mais comme étaient les grands parmi les grands 3 mois ya mission asali meti lo fumu kimbangu ayebani mokili mobimba. Tako yona na Afrique zo comprendre fumu kimbangu te mais tous les grands ya monde babi fumu kimbangu. Physique et spirituel, babi capacité na ye. Matondo mingi. Donc Kwatulendo. Troisième étape. Arobota mela wapi arobimela wapi. Et mboka oyo et laquelle mi makambo oyo mboka ya Congo. Aroza sommet de l'état. Yo mutu za ko finga oyo kanja passe ya Congo. Yani o kanja ba dirigeant ba déjà ba na une part ya responsabilité na bango.
mais population ya yo ozosala nini, ozokontinue kolimenter bonzamba bapaya. Chaque dimanche opesa un franc na yo présence no déjà kopia déjà des fêtes en Afrique pour ça kolimenter foi ya ba dirigeant ba pasteur wana ba continuer ko exploiter ba indo et ba continuer ko affaiblir ba benga milimo ezo détruire ko affaiblir l'homme noir. Non, tu ba prophétie en fou mokimbango. Pe akoba lobi, je serai moi-même les représentants de ces rois et je liquiderai l'humiliation que depuis les temps les plus reculés l'on a cessé d'infliger aux noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Là, ta costume na yo, loba français na yo, oza une humiliation totale, ba moni lo côté la race mususu, pour oza une identité na yo te. Ba te ko sepela awa, ba présente tout ba sali conférence na bango. Et il y a 75e anniversaire, il y a création, il y a ONU. Et soit chaque dirigeant européen, tout le monde soit lobby na munoko na ye so amtungi samite. Xi Jinping, président ya Chine, a lobby na munoko ne na mandangre na amtungi samina ete. Merci batika ka dirigeant africain. Ako manzoto ba komisa balanga bapaya. Merci ko tina nini nzamba peki bile bankota na bile musana na nini. Mais bon finga nzambe indirectement, donc il a fallu pas pesa bino balam ko bozana ngo bankota wana zana tinate. Poutine kutu ye wana ndeko na bango lobi na mnoko na ye na ris. Bino to boko luka interprète na bino. Et yoka au fond ya discours na bango. Et Trump alobi azo senga nzambe kutu, bazan ba bombo sophistiqué azo sambela nzambe ba servir na ngote. Le poso moyindo okimela wapi. Yoka président Chine ya selikaka semblant alobi kaka akofournir kopesa ba aide ya ba mukama ba dollars à la qui parce qu'il y a que l'argent ça manque à pouvoir, c'est la pouvoir, la main qui donne c'est la main qui dirige. Des grands wana bazo lukana yo Afrique ozapi Africain na ngonga te. Le problème ya Afrique est spirituel. Eza inacceptable ba pesi mboka moko bato moko manyoko bazanga baboko sala fufu to kwanga eza kati. Bon ningeni ba pesi africain tous les minéraux du monde coltan diamant pétrole aye ba ko sala moti c'est qu'il y a un problème quelque part ce qui cause ou tout traitant moti to répéter kaka et ba continuer kaka ko na connaissance ya ko exploiter ba minéraux na biso. Tozonga nani na kibonzambe na biso kibo moto zona nezonga moto za mo considérer comme moto aliboma oyo ba otaba longola kibo moto na ye molimo ni longo et molimo motelenga ni koti kati na ye eteme eza na désaccord na corps physique itindie na fulu etinde isika ba bosoto et longo banité ulenga moyindo bongo zali ifuna ko benga na molimo na kimopaya kibo indezonga ndeko zongo so état de la conscience comprendre que na fulu funa minu kila pona ngamoko comme na comme ya kola nzoto na yo africain na désaccord na Afrique na ye abebisa Afrique na ye moko pour muli batikele wana milimo ya Islam milimo ya religion chrétienne milimo ya bouddhisme ezo tungisa bana bayindo bana fumuki mbango et bazo ba la autodestructif bango moko sans le savoir tengonga ekokia kipwanza ya bayindo yambo ya kwa tulento kokoba nikoza bongo koya il faut motangisi bongo aya ndito otangisa bongo loi de la création na kati ya religion africaine oye bantine ya kozala na yo emokili ebandaki wapi ezapi poze kendele wapi tata mokeli nani nzambe ndi aza nani pona nito lobaka nzambe akozala moko te pazala moko te nzambe ndi ezolakisa nini nzambe ndi nani wapi différence ya nzambe Dieu na père créateur différence ya nzambe na tata mokeli différence ezali matondo nyonso kosila lelo te pasi pe mawa continent africain eza na jeunesse makasi mais jeunesse yango azokosama na trouble
oyo batieli ye sur plan politique musique tukoloba te ntongo tipoko ya musique e diaspora oyo akozala espoir akoti susu na amboli ye ma ya je azokomprendre te kokozala révolutionnaire te soki obeli milimo ya mboka wana te e basangisaka jésus na fumuki mbangu te ezalaka te un homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois soki fumuki mbangu abeli afumuki mbangu soki jésus kende israel tikela biso mabeli afrique na kongo na biso tobumbelamo matondo tosukisi bongo na komba fumuki mba balonga mpe bakoko etumba oyo toye suka se tolonga ingeta eza etumba ebundaka baloposo na loposo babundaka lobiko na bango tozobunda suka se elonga fumuki mbangu balongo mpe bakoko baza balongi mpe bakolonga ntango ifweni matondo